Mbote na baye surtout baye bolinganga mbote na bino surtout mbote na bino surtout jambo jambo habari yenu eboye mko wazima ma vie est-ce que vous allez bien ngai ba bino mama eliani tout ça va de mon côté Dieu fait grâce nzambe azobatela bino mpe bandeko na ngai na ngene ba soki côté na bino ndenge nini so boza bien soki peki mie eza na mabota na bino parce que mikolo nyonso tout tozana na pasi mingi ya maladie oyo eza kotungisa biso na mokili covid-19 oyo tobengi coronavirus eza kotungisa makasi yango na osenga na bino bandeko na ngai kosukola maboko tout le temps te bandeko kosukola maboko na savon bien surtout na ndako kosukola maboko kutu eza mie koleka kutu gel mais gel ezala nango kaka soki ozotambola obimi peut-être obimaki osali bokendaki okindaki osimbaki osali boye kozanga gel te ozala na gel mais vraiment soki oza na ndako luka osukola maboko kosukola maboko nde eza susu mieux 1000 fois mieux que kotia gel oyo désinfectant ozwi vraiment savon na yo mpenza na mai osukoli vraiment maboko osukoli vraiment maboko bien mpona koevite kaka bamicrobe po maladie oyo eza maladie mo démoniaque ezokota na mopepe balobi so osololi kaka na moto ekoti esifika boza ensemble bosola kaka na bato donc oh bon excusez-moi les en convalescence bobi qui rappelle dans ta là nazana vraiment convalescence mais na tout quand même temps ya ko ya liboso pour na osala bino quand même ba émission pour tout solo la parce que bo bato mo bo mesana ko mona nga so bozo mona nga te mingi bazo benga mama il y a des tout pourquoi tozo mona tala pourquoi ça l'inquiéter voilà pourquoi nazo ya pour na tout solo la kana bino pour na bo mona nga mais naza vraiment na convalescence mais ça va mieux déjà. Ça va déjà mieux. Donc, ma force, ma courage, les gens malango malembe, boyebi kande zaka malade ya kanuki ekendaka malembe. Naza vraiment na mawamingi na motema passe na motema parce que boyebi passe comme le biso na monde entier mokili mobimba passe ya covid-19 eza konyo kola batu na entourage général na perdre bato ebele na kosenga nano une minute de silence na bino bato bozo tala ngai pona mémoire ya bandeko na biso surtout oh batiki biso na monde entier. Voilà, milimo na bango c'était un peu manakimia en tout cas bon excusez-moi kosko na qui bien te ana ko déranger. En tout cas, on a présenté ma condoléance dans la mingi pa ya mama Boboto na Paris, bato bayebi biso bato bavana na France, bato baza na Paris bayebi boyebi boutique na biso ya papa Boboto. Papa Boboto ka ndenge komona ezali papa Boboto ndenge ye moko pe aza Boboto mais nazo ba aza docteur bakito comme na passé azalaki parce que papa Boboto atikaki biso bino mo boyebi bato bele bayebi papa Boboto tabokesa bakusa za ba papa oyo o ba banda koteka biloko na biso ba africain ba biloko na biso ya bio uta na mboka na biso donc aza parmi ba deux premières personnes o ba banda mbongo ya koteka ba biloko ya bio na Château Rouge. En tout cas maman na fait mobimba vraiment présenter vraiment ma condoléances les plus attristé vraiment en tout cas la famille na bino surtout mobimba papa Boboto qui est ton âme repose en paix à part papa Boboto eza lisusu na papa na biso papa Léon yaza mobali ya mama ya biso mama la grâce toujours ateka kablo biso ba africain na Château Rouge toujours mama la grâce ye pe molonga ne papa Léon pe atiki biso ya pe na bien en tout cas toutes mes condoléances na famille mobimba en tout cas vraiment que leurs âmes reposent en paix toi sur kabolo baté parce que nza mené mo pesi na nyoso yenda pesa rapema ye pe na longola rapema na yesoki alingi alors nazaki vraiment nazaki naza vraiment na temps ya kosala ba émission na ngane na sala kabilo te sur le match veto message mais tellement ba demande ba bozo benga maman Eliane mameliane na oki ba rapport l'équipe mingi yango na bi bon lelo na tele makambo na sala quand même émission moko eza sur demande ya tonton moko eza na tonton moko muta benga bi maman Eliane pardon s'il te plaît ko atona ndako boye soko sali yango to kotala ngo biso nyonso ekosala vraiment bien ngabi ok papa lobana se papa ngane naza awa nazana na pasi ya makambo eleka na mokili eza na matanga nde matanga eza na mokili boye vraiment papa nazana vraiment je ne vais pas kosala vraiment ba émission vraiment nde yasala kana po oyebi ngalaka déjà moto ya esengo na moto mopela ningana so kosala ba émission na oninga te na bamawana ça me fait mal habite mama Eliane hier parce que mama Eliane les gens ils meurent mais la vie continue hein la vie continue on peut pas rester seulement comme ça parce que boye na boye tout ça alors belinga pe oya ko lobelanga bon de toute façon sur la terre chaque personne a sa façon de voir les choses ok, il n'y a pas de souci, je respecte. On a respecté l'opinion na yo, problème ezate. Loba kasep senga, maman il y a ni tu ngane ngana za awa, yo mo komande ba confiné biso boy na bandaku, na kasa ndaku na madame. Na biso ngana za kasa ndaku na madame. Mais maman il y a madame banda ba confiné biso, madame a tchakanga mal à l'aise moko tu n'as pas l'idée. Madame a tchakanga mal à l'aise makasi.
ngabi abona ndenge ni abi mama ndako na biso koma tribunal ndako koma tribunal ekoma kaka yo osalaki boye ti yoyebi kosala nga boye abandi koraple nga makambo nyonso to ya kala yo osala nga boye osala nga boye soki avandi abie hey osoki te kasi kende ti ape bakonfine bino boye tokotala te kasi kende te na bato babengaka na kasi kende ti mama Eliane ekomelinga kaka nzembo akomi kotyanga mal à l'aise akoleka bwabwakelinga mbwakela azonga babwake kasi kende te en tout cas Macron Macron merci na yo bamutambula mpi bamasuki ti bango ye bavandi na ndako kasi bobima bakende totala bango abi mama Eliane soki tabwaka na ntaka mbwakela bongo soki na mbwakela sava me ye eza na mbwakela te mama journée mobimba butu mobimba akobandaka kosambisanga kaka kosambisanga yo na mwana mwasi wana yo na mama na yebisi yo atienga tellement mal à l'aise nakomaki au bout du rouleau na biti comment moto akotyanga mal à l'aise boye et pourtant navandi na ndako mazotyanga mal à l'aise alors ekomi ndenge otyanga mal à l'aise bongo mama Eliane ekomi ke soki moi biso mibali ka ndenge tozalaka ata mwasi apesi okanda to nini me ere moko omonaka ba ere na 4h du matin ntango pongeyaka makasi wana omona kotelema ezalaka omona olamuki mwa tout ça mposa mpe oyebika biso mpe mwa nzoto mpe zosenga esalaka mosala nango ka ndenge ezalaka mama na komeka boye epai ya mama mpe omona nga mpe bokasi te wana ya ntango tomelaka maxi bien être wana mwa bokasi te na biso wana tozala nango ya biso bapapa eboyi nango mwa bokasi te wana ezoboya ce qu'on a comprendre te ala bani soko tyanga makelele omoni nga koma faible omoko tozoko kana ote eloko moko te mama nakomeka lisusu bokasi te wana mama linyoko atembe eboyi bokasi te eboyi mama ndenge koboya bongo akobanda koloba donc apasaka journée kaka na koloba banda bolamuki ka azoloba ti bokoti kolala azoloba bolamuki azoloba ti bokoti kolala azoloba bi mama ntuka nayebisi yo 10 jours ya confinement kaka menasi nalembaki ndako alors natalaki kanga abi te na osala ndenge nini nayebi te nala motu nanga mo apesanga traitement mwasi nanga ndako apesanga migraine ndenge apesanga migraine traitement nango ezalaka libanda nasali papier mpona bato bana France bayebi biso ana France oza besoin kobima okosala na yo autorisation ya sortie motif ka moko akendaki kosala bacourse abi nasali autorisation nanga sortie mama akendaki kosala bacourse nazwi voiture natumbi nakei mama natumbi nakei nga abi oki abi mama nazalaka na mwa mare nanga moko boye et pourtant mwasi nanga ndako aza moins âgé ke oyo ya libanda oyo ndako aza moins âgé ke oyo ya libanda oyo libanda aza mokolo ne ana plus de 5 ans par rapport ya oyo ya ndako baninga bazwaka libanda bajeune me nga lokola namonaki oyo naza nde aza jeune aza femme querelleuse reine vachi yango na préférence na ngai ya mokolo na libanda ezalaki choix ya bien oyo ya mokolo na libanda mama pose abi mama nazwa voiture na tumba eloko liboso nasalaki carrefour nasali na bacourse nasomisomi babiloko namoniki ezangaki na ndako tout ça après ale nake na ngai nabengi na ngai nani mare na ngai moko to abengaka mare nabengi mare na ngai wana nakepa mare mama ile ntango nakepa mare ntango kutu nabengeke nazoya mama nakoloba nazoya mama ntango nake na koti nakuti mare alata sengle mama Eliane malgré mbula ese pusani nango mare alata sengle na liputa moko mama alata sengle na liputa moko ntango ngamona koti wow oyebi nakokota nakotala mare linyoko tembesa nini enyoloki ngabi nyoko tembe enyoloki yango moko kaka boye kaka basimbi yango tutelo mote abi mama elia linyoko atembe enyoloki ntango linyoko atembe enyoloki mama naumelaki te 10 minutes ezalaki ebele ndenge mpe ayambaki nga tosalaki nde tosalaki mpe 10 jours ya confinement tomonanaki te asepeli nga mpe nasepeli ayambi nga mpe nayambi mama elia toyambani lokwa epe aza na ye mwana ndako nakoyambana parceke bana nde basi bakola bana basi bakebili bobika bana mboka mwana 25 alinga so vanda baparent te na mboka osomoni mwana 25 a 30 avanda na baparent seki eta mosu azaka incapable en tout cas abi bana nde basi bakola pourtant bana ye baza na moins de 30 ans ana bana ye mibale bana moins de 30 ans basi bakenda na bango batika mama avandaka na ye moko abi mama naumelaki te biso wana kaka na lieu sacré ndenge yo moko obengaka ngo lieu sacré ya biso mama nitu kokota na lieu sacré linyoko atembe nyoloki mama donc makambo esalami nango na kimia nyonso tu mama natie besoin kosukosu kosukosu tika ngai
onyokolinga ya 14 jours olembi kate kosukosu dina na omona boya kosilika mpe kisenga mama osabe biso bi ozanga une convalescence kosana ba émission te copine dina na ndezanga te tonton wana vraiment tchenga mamba yoka mwana seleza te ma copine en tout cas limbisanga na ko pexenga yi obaki na pe mana na répondre vraiment na bien mais en tout cas pardon ma copine vraiment na sengo pardon abi mama na sali makamu na nganye surtout mama esili nango wana mama na vandi na mo ba 2 heures du temps ya tout mo ba 3 heures mama na kanga ki pe téléphone ngabi il est là au moins téléphone pe oza okangama na ko fongola pe téléphone te tonga na kote ke na kanga ki na nga téléphone mama na bimi na fongola pe téléphone ti na pe na kru na fongoli porte na koti na kuti wana mama vimbo te bakata kosa avimbana kokota kana koti na biloko bando kendaki ngabi ozo baka bando kendaki otuna ngata na kimete ta musulo zoki crevaison yebite so ni nango lekaki na nzela batuna kata na boboto te mama abandi koswana mama banda pe na vandela na ndako ndete ozana banda ba confinement na bandi mama azala nzambala mo bwalinga kolongola nzambala na teleko aka mwasa zemlo ko abasa zema kisasa wana ala nzambala mo boy mama lataka kaka nzambala ne wana kala ya fichu ni mutana zemi asilisa deja kobota ala nzambala bi mama biso pe nda kubana bakinda to tsika na mwana moko to na bale misatu bi bale bakinda to tsika na mwana biso ya retraite ye mutatika na ndako bale bakinda to tsika na moko abi mama ala nzambala mo boy alataka ko mama nzambala na kutuko nasi yango ndozo mona pe linyo ka temba ndako kana ngo tepo so na kanisi ka nzambala wana na makelele mona ngape nza mutu na lembi pezo ka penza ko lemba ye mona sikoyo mama ile na bengo pona ebisa yo mekana no kote na ba mama ngo wana nano ozana mobali na ndako na tanga confinement oli ovanda na mobali bien bo vanda bo dialoguer bo solola te makambo avenir non mama ile ngana kasi kutukaza ngamuko nana pire masa na moto solola kana ye moko abenga kinga ndeni ta on expliquer abi mon cher ngapa na ndako ya ka ndenge moko pe pa na ndako c'est pareil makelele na makelele mon frère ngana lembi vraiment Macron lo biso na makambo ya confinement tozungela ta misala parce que ndako non ce n'est pas la peine to ko craquer ngaku to na sina craquer ko vanda kana muto makelele oyo Hamamelian basi bazaka ndenge nini yebisaka basi ke tant musu biso ba papa ta to makalibane ra volonté na biso te ba mutu ba poussaka parce que soza mo saka makelele mamelian ozo pe mate habitara ta na zongi na la nga pongia et pas na utaki desina sisi bakamna nga nyoso tu nga bisi papa mais au moins yo trompo ça mabe mamelian tika ngai mama nitu yozo ba na sali mabe parce que oyebi c'est une femme querelleuse. Moi c'est à makelele abi mama banda confinement banda koma ka kobwakela ngaka mbwakela akoma ka kobwakela ngaka mbwakela kasi bimati kasi kendet kasi salabo abi mama banda confinement nanu to vanda ta chou moko te boye alambi pe kitoko achepe biloko bien na mesa ke biloko yango ne vandi bien na mesa ke bo vandi moi c'est mobali bo bandi pe ko sura boli loko te mama yazaka makelele abi mama moninga na ngana na benga kikutu oto sola kina abi singa abi mon cher abi binga na osa ndenge ni mwana koti na tram o Saint-Denis na ke ti na terminus tram abi na sali 4 tours na tram na kei na zongi na kei nyoso na ko nini na se défouler ka po ndako kimia ezate alors qu'on a yeli ba mama bo tout à tout bozelenge confinement yango yo biso bien na mibali na biso ka boy oui moment ya confinement na mobali opesi ekimia te bon ta confinement aussi là ndeta mobali yango okima o bien ezana ba age mususu esenga suko sona kana kati ndako libala te botika ba no amike o baswana botika ba moins de 30 ans o baswana mama plus de 40 ans maturité ça te plus de 40 ans faut la maturité na mutu na yo ukoza suma mose biswana swana te yoko sisa mobali kimia te boko biko bokela mibali bambokela na ndako pona confinement bambokela ala bipeke mama ili anito encore pe ba mama bolinga yo perikite suki na nga moko chevelure ya nga moko suki na nga na zana mobali na nga zana ndaku biso pe to confiné ya ni na ngona wakanga na periki maintenant ta bo mona nga na chaki na zana suki na nga ya ngoyo sanu ta suki na naturel lokola ba maquillage pe zate ba mama mingi na minute ba mi tiki komitika penza komitika vike bazo bimate balobi ozola taka futur lokola moi za nzemo osisa ko bota mwana na bino asuka babi azana 15 ko bota so silisa eloko nyoka ngama na futur na nzoto ndengwana likambo nini alobi bi kota kende akutaki moninga na alataki ka sengle ya fama na liputa ka moko
donc moi c'est moi tout c'est moi pété l'inyo ka tembesa ki ni mbala moko enyoloka ki yango mo sa ko tuke ba simba yango ke oni te yango moko pesa sa nini enyolo ki etelemi ba mama biso ba mama ta mususu biso moto kimisa ba papa andako mususu to kana ba faute ebele na yebika boko benga boko koma mona kaka nini bolobela ka basi mais basi ne balinga mabala ti basi ne balinga mabala yo mona mo selinga oza célibataire mo soza mobali te akoma kanda kanda moi si soko aza na mobali te akomaka kanda kanda toyebi yango bien moi si soza mobali na kati ya ndako eke mwa mikolo wana pe papa ameki pe kosala simba simbi babuto te tokomaka kanda kanda eza ndenge wana metango mobali aza na ndako pesa mobali kimia boba confinement mibali na biso metango confinement kosila pendant que confinement ezali mama napesa siko na conseil pendant que toza na confinement profiter banda kovanda na mobali na yo ata na sala manger bovanda ntango bozolia bozosolola bosisi kosola bovandi fina ata babouton bandi kofina mobali na ata babouton bovandi bozosola bandi kotuna papa eloko nikimisaka o ndako papa pourquoi ozongaka toujours tard papa pourquoi otrompaka ngai yebisa ngai eloko nini bapesaka kuna onga napesaka yo te mobali kofongola motema ayebiso mama tala bo so pe mobali ayebiso ke mama oza makele sala effort tika makele si c'est plus fort que toi banda ko tchango na prière po makambo susu nyoto mona abote mona okana misu ka boye soko tango na misu molimo okomona ngo ya basi musu bana mabala azaka na mari de nuit wana mutu tchaka makelele pona mobali asali ni abimana ndako akende mari de nuit moko ya inconscient moko miyebaka te koza na mari de nuit moza na mari de nuit ozaka na esprit moko ya mabe elingaka ozala célibataire mais malgré ovai na kati ya ndako ya libala esprit wana ezosala tu edomine esprit moko epesaka yo kanda so omoni mobali no apesi yo kanda omoni mobali no okomi na mposa koswanisa or oza na esprit moko boye ya mabe yango etindaka yo osala makambo osalaka sans le savoir souvent soki osali makambo wana oswanisi mobali akeya po orekete naswaniseke po ani eza esprit mabe ça veut dire que ntango osala makambo wana ozaka inconsciente alors na baka ya bosala ndenge nini il faut kosambelaka mwasi losambo mwasi prière il faut kosambelaka ntango nyonso kotika bomoi na maboko ya nzambe libala na maboko ya nzambe kotelemela nzambe koko gene nzambe molimo ya mabe oyo molimo ntina ngai nyonso naswanisaka mobali na ngai natelemeli molimo oyo ebima nzambe ekende bisika bikako etika ngai libre nalingi ne kozala na bowumbu parce que mosu ezaka milimo moto miyebi te po mwasi nzambe asala mwasi mposa na makelele te Monsungi, balongoli na côte. Créer l'homme à notre image, nzamba salaki homme mobali na image na nzambe. Asalaki na mabele ya chemo pepa komi mutu. Meta komi na tango mwasi. Être semblable. Nzamba kamati na côte mobali aleti mobali pongi, abimisi côte na yemo kwa salilie molonga ni na ye. Mais yo molonga ni basili pono za mwasa makelele te bandeko. Bible au botanga kabolika kotaka côté à bénédiction l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien ce que na psaume kuna 71 91 OK na psaume 150 OK na psaume boy mais l'histoire ya reine Vachi ba mama bilo bomona kangote botanga histoire ya reine Vachi azalaka mwasi ya roi mais libala na ekufa pour la désobéissance atrompaki roi te po azaki mwasi ya makelele mwasi akozanga botosi na tango ya fête mobali asengi telema tobina soki mpe na présente pa bato mwasi aboyi désobéissance obéissance ezoloba na kati ya bible femme soyez soumise bino botanga verset wana te rien n'est acquis sur la terre hein? Rien n'est acquis atozala kati ya ndako ya libala kokasa teke lokwa ozi libala boye koki non il faut siko banda entretien obanda koentretenir libala na yo obanda koentretenir yango obanda koentretenir yango c'est pas que lokwa na bali bosaye c'est bon ouf na bali na ngai lokwa na bali na nga boye ça va esili te rien n'est acquis sur la terre non tango bali ne tango bitumba vi na yo ebandi banda ko travailler comportement banda ko travailler caractère pour na moninga pa na comportement na caractère bo sanga la place mo banda ko vanda yo yeba ya moninga pe ayeba ya yo botanga kanini ya reine Vachi te pona nini Esther tango yaki azaki na comportement contraire na ya reine Vachi alors balinga ki emingi pona nini elle avait compris abi moi seul moi na libala oyo pour na comportement ne ya mabe alors ngai lokola nazwi grâce na kosa na comportement lokola moi sote bon mona kate mibali mingi mona mobali za moi na ndako même après 30 ans bakabwani
boyebi ezala mpo na nini pourtant akenda kolinga libanda oyo libanda asalaki fort ayeba comportement oyo azalaki na kati soki asayebi comportement ye akosala le contraire parce que aza na besoin moto azalaka na besoin ya eloko azalaka humble moto azalaka na besoin ya eloko azalaka na humilité moto azalaka na besoin ya eloko il faut oyeba kobatela eloko na yo soki oza ya besoin eloko fo oyeba kobatela yango soki osozwi yango batela yango ata kutu suki na nga kaka nde eza boye soki nazozwa so nango te kobanda kokatana na koma libandi lokola mikoleti ya na ngai na koma libandi il faut tiango mwa pomade mpo okoma na libandi te bamama soki olingi ovanda bien na libala na yo yeba comportement ya mobali na yo ndenge azalaka zala mwasi akomikitisa mwasi aza soki oza akomikitisa te yebaka oza mpe mobali quelque part me omiyebi te soki yo mwasi po bible bino ya biso eza recommandation ya nzambe femme soyez soumise soki yo oza mwasi ekoza na soumission kati na yo te tu te sens comme toi aussi tu es un homme cela veut dire que na kati na oza na molimo ya mobali il faut otelemela yango fo sambela mpo na yango mwasi asemesuraka na mobali te ah bamama biso baoyo ka boso bazoli mbanda opelisi monoko baprésident de la république bazola basi na bango bambanda baprésident baza kozwa meme ya oyo ya poto tozomona awa tomonaka ancien président biso tozalaka nde bakangi ye na nini na tukutuku akeye pa makango ti soki oza na eloko no foyeba kobatela yango ntango eloko wana kolongwa na maboko ekeye eke kote mosusu balengeli yango koma mwana mwasi aza na kisi makasi eza kisi eya kisi te eza nde koyeba technique koyeba kosalela mwasi aza na besoin libala abatelaka libala na ye mwasi aza na besoin libala azaka mwasi mofasa la soumise mwasi mwasi aswanaka tetetete alokola cari dentaire alokola coronavirus moni corona se kotika na mutu 14 jours pas mutu akei 10 jours pas mutu akei nani akolinga azala mwasi azala makelele lokola corona okopesa mobali no makelele ya nini bapabi bo se confiner profiter de ton confinement oyo zala na dialogue na mobali na yo dialogue na mobali na yo linga mobali alakisa ba défaut na yo soka alakisa ba défaut na yo yo pour alakisa ba défaut na ye na limemia nyonso na kimia ba reglaka makambo na matata te mwasi osilika osimbeli mobali mbeli na fo pas soko tubie obomi mutu mukolo po okende mbala moko lifele kolando parce que obomi mwasi akanda soko asiliki asimbisani pa opasolisani wa mwasi te oza mwasi oza wa mwasi moko faible mwasi ya malonga apasola abasani te soko asiliki non mwasi mwasi asiki apasola asani te mwasi mwasi asiki akanga mbali te quelle éducation kanga mbali na bilamba mais non moi, il faut la que j'ai été éduqué, j'ai reçu une bonne éducation chez mes parents. Mon bal a salé le comme moi quand je faisais que oh yo mon bal sera servi point faible na yo ako nyo kolona modèle nyo so ka sa yebi ke so na sali boy ako chamu no kona ko bimana okende mama ndo sala mo tout temps abi que so ka na sali boy tango so ni sona zo bafunga na ngona bimana sali na okende qui perd c'est toi qui perds tango ya ke yo tikena ba souci nyongo motema azo ka lobi na tango pour mobile déjà ça côté inadi matin ça ka découcher lobi na tango asali ni azongi ane pe mwana ote po beta e mwana ote ko beta e o chano ba te fimbu te moi si yo sofa za la technique ne ndenge ne akoko vanda na mobile na ye il faut ba faiblesse à mobile na yo ko li ko pesa ka mutukanda ya ofelete ba confiner bino mais c'est le moment ya ko luka dialogue moment ya ko créer dialogue na mobile na yo moment ya ko yeba ko solo na mobile na yo moment ya ko senga bolimbi c'est chéri nanga onyokola nga boy poinet pourquoi sala ka boy pourquoi que na ko découcher pour en tout cas je te promets que makamwa na so na manda ko sala na ignorance mais ce qu'on a sina koli na sina comprendre makambo na ko sala yango lisusu te fais-moi confiance yo moko okomona parfois mobile a besoin que ko sangisa yo na mbandati mais quand on pose PC kimia te yango ki bosa na yebika bo bakomi bali bangana zolo bakaka na mwasi na mobali alinga libala makasi bo kabona kaka mwasi na mobali bo divorcer na janvier na février mobali ozo mwasi mususu mais toi tu auras du mal à ozo mobali vite fait pour obandovana nano avec espoir ata muso kozongelanga ce qui pense basali grâce azongelio okoboya ete parce que
azoki mwasi mosusu nsima na yo okokomprendre bakaka nasala nini okoboye te mpo na nini mpo mwasi azalaka na besoin ya mobali tala mwasi wana aza ye mona ndako na ye na baconfinement oyo aza kaka ye moko mpo bana basi bakenda aza na ye moko me ntango amoni mobali abengeke na zoyi asali nini akimi mbango asukoli nzoto abongisi nzoto ne alati mwa sengle na ye mpo anini mpo aatire mobali yango alati mwa sengle alati liputa na ndenge moko ya pete toso atamboka liputa kaka nitika ye kwa ya pete bamama na confinement obwaka na file na mutu wana deja meshe se etoki kaka file na mutu nzambala ya munene soko olati t-shirt moko vana mwa t-shirt moko mpe boye fatigue me okolembisa moto te linyoko ekende te ekonyoloka te mpo linyoko enyoloka fo mpo oza mpe ngebungebu bamona yo mpe bien ezaka makiage te ezaka kosukola nzoto kitoko ose parfume na yo ovandi na yo lata mwa sengle na yo moko boye mwa olati mwa sengle mo ebungisaka yo bien lata mwa eloko moko mobali nazaka na occasion komona tuta te mpo akotaka 1h 2h du matin lata mwa liputa moko petepete kaka na mwa eloko mwa likolo ya mwa bien kaka ezomonisa mwa banzoto ezomonana kaka mpo o atire parce que mobali il faut attirer soko atire ete okosuka wapi basi toza ebele na mokili ya bomonaka mwasi ata mobali aza na mwasi ya kolingi akondimane kaka akomi na espoir ke nasala boye na récupérer ata mobali oyo mibali baka faiblesse na bango ezaka na bato balingaka bango mobali so akuta na mwasi azolakisa bolingalingi mingi mbala moko amitiki akomi faible po mobali aloko mwana ngi baberse ngi badorlote mobali akomaka faible na mutu alingaka ye yango mwata mosuki batie na kisi te mwasi acomprendre ke mutu alinga boye sikoyo mobali soki ozorépondre na batante na ye ozosala oyo azolinga mama otiko te akokoma faible mpa na yo mobali alingaka mwasi aza poli mobali alingaka mwasi aza korespecte azolakisa ke non toi tu es au-dessus de moi mobali alingaka mwasi ya bongo mwasi aza korespecte ye mwasi oyo aza poli nde mwasi mobali alingaka mwasi ya ndenge wana mobali moko te na mokili alingaka mwasi ya mpoli mobali moko te alingaka mwasi akangaki na bilamba mobali moko te alingaka mwasi afingaka ye mwasi azomanke respect mwasi amakele mibali balingaka bongo te mobali so avandi azwi telecommande awata televizio alingi so makele ete omoi ata bana okabia ayesa na bana bake na chambre ko mpo aza na besoin ya tranquillité na besoin ya kimia mobali so ake mosala mama yo fo ozala loko adolipra na mobali na yo so mobali awuti mosala azongi aye na mwa mutu pasi mbala moko yo fozala kwa traitement na ye metala mobali oyo alobi na ndako migraine traitement nazwaka libanda yo opesa mobali no migraine na ndako traitement azwaka libanda okozala perdante ata koboya yo takozala na yo me bozosala ménage à 3 ntango bozosala ménage à 3 bacomparaison ezali akotala boye ta mosusu mpe ekozala na lieu sacré boye nasalaka devoir mpo aza mwasi asali yango ya mbangu me ntango akokende epai ya l'autre la kuna nde mpenza oka mpenzaki baposa na ye nyonso omoi ya s'éclate na makambo nyonso tu na azoperdre yo moto ozoperdre olie nyonso wana ezala ya yo ozokabolango na motu mosusu mpo na lelo bamama tosuki wana masolo akobetela bino eza ebele kolinga te mobali abima na ndako akende kotambola na drama tambola mpo ozotia ya makelele mwasi abunga na makelele te o mwasi abungaka azala petepete mwete mwasi abungaka yeba kosolola asolola kitoko ozala tirante na makieta nde na makie nanga te boye naza mabe te natie mwa parfum nanga natiki mwa suki nanga boye mpo na kovanda na periki na ndako te natiki mwa suki nanga boye so efumukanda aleki atalinga apesanga ta biso musika aleki atalinga mpo bakosukosu oyo tozobanga to se contaminer mikolo na mbete ezaka mwasi otel na gauche mobali tel na droite oyo alali na chambre parce que toza komibatela par rapport ya coronavirus mwasi fo ozala mwasi yo moko mpenza ovandi oyebite nga na mwasi na vandi mpenza na ngwende nanga mpenza mwasi fo ozala bongo ovandi na ngwende na yo moko oza sur na ngwende na yo mais rien n'est acquis il faut toujours koembellir bolingo faut koembellir yango toujours il faut koembellir yango toujours en tout cas mpo na lelo tosuki wana tokontina biso kosolola lokola toza na biso kaka na bapasi na biso bacoronavirus eza komema bato le lendemain appartient à Dieu biso mpe toyebi te oyo alobi ndenge nalobaki na bino ke to lokola to na kati ya bato ya Titanic bato ezozinda me toyebi te banani bakozinda banani bakotikala
kaka ye moko nzambe amawa nzambe alola moto ayebi mpona lelo tosuki wana kani na ba God bless you mungu abariki tata nzambe kalisa kuna nzambe alibeshaneli bana betu bonse bye bye